Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange mokolo ya lelo akutani bongo na Bintou Keita, représentante ya secrétaire général ya Nations Unies ndenge mutu eza na est bazako liwa kobenga na MONUSCO Nations Unies awa na Kinshasa za kokutana batu nyonso après avoir kokutana Fayulu na Muzito Pelobi akutanaki na Moïse Katumbi mokolo ya lelo akutani na sénateur Kabila Kabange Joseph. Balevé couvre-feu les 19 oyo début ya vaccination ya ba congolais. Est-ce que congolais akondima toi ko sepela ba vacciner ezali question o ezali kolobama na population na nous penza komi convaincu kasi oyo madame ezali ke ba pousi couvre-feu na 22h petit na 4h. Ministre Petensi Kiba Samaliba mokolo ya lobby a lancé table ronde sur le digital, la représentaki président de la République dans la cérémonie en Sangisaki ba spécialiste en matière et numérique pour na koyeba ko fungola masolo pa baté boyebi malamu que identification ezali koya déjà pe ba misala ndenge na ndenge surtout ba structure à l'état oyo esengeli ezala numériser. Vous allez venir à travers la République Kolanda oyo ezali première chaîne et pe sakabino ba information en continu kasi na lingala kan benews ya lelo nazali na plaisir ya ko présenter bidon yango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo na réunion équipe ya riposte ba conclusion na bango couvre-feu et komi tina 22h et kosuka bongo na 4h P vaccination liko banda ba détail na reportage Yanato Siata. Sous la direction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, task force présidentielle contre Covid-19 et se réunissait qui mokolo ya mardi 13 avril 2021 pour évaluer situation épidémiologique na République démocratique du Congo pe kozwa ba mesure pour na kosilisa pandémie yango. Na ba province et sikawapi circulation ya virus ezali faible. Décision ezomaki ya ko lever carrément couvre-feu ndenge ministre ya intérieur o asalaki restitution après réunion yango alobaki na ba province mususu ndeti Kinshasa esika pi courbe épidémique ezali nanu ya kokita couvre-feu o ezalaki en vigueur ezali repoussé na 22h ti na 4h du matin. D'après même source, Task Force présidentielle contre Covid-19 a décidé de lancer vaccination Kobanda Mokolo ya lundi au 19 avril 2021. Task Force a rassuré que vaccin Oyo AstraZeneca est déjà disponible dans la République démocratique du Congo, peut être présenté à tant inconvénient mon côté na population. Et si kawapi décision Oyo Izwami pour na ko débuter campagne ya vaccination kaka kobanda mokolo ya lundi Oyo déjà 19 avril 2021 na étendu mobimba ya territoire. D'après ministre de l'Intérieur sortant Oyo asalaki restitution yango alobiki vaccination et aux la volontaire pe priorité et aux la accorder plus na ba personnel soignant ba personnes vulnérables Oyo bazali ko souffrir na ba maladie moko chronique pe na batu nyonso to pe ba personne ebele oyo bazalaka exposé par rapport à musala na bango na ba maladie oyo ya lolenge oyo ndeti Covid-19 nde ba koki kozwa yango kasi balobi ezali nango obligatoire te ezali volontaire oyo amoni azali intéressé à partir ya lundi oyo 19 avril akende na na ba centre approprié akokuta vaccin AstraZeneca azwa pona komi batela pe ko batela bato mosusu. Kasi avant réunion yango, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé par visioconférence na clôture ya sommet oyo ezalaki na thème ya augmentation ya capacité ya production ya vaccin na continent africain. Na maloba na ye ya clôture président de la République P président ya Union africaine a talisaki sous volonté na ye ya ko accompagner personnellement mise en place ya nouvel ordre sanitaire pendant mandature na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lisusu a rassuraki ke a veiller pour que autonomisation ya ba centre africain ya contrôle pe ya ba prévention ya ba maladie ezala finalisé. Kinshasa, il est partout. Levé ya couvre-feu à partir de 21h comme à 22h 4h et tiki population qui doit
indifférente te ba réagir bongo na micro ya Naomi Pila na Hervé Zaka. Voilà, mais bandeleza na rigueur. Mais pour le moment, il s'est perdu la rigueur par rapport à Nayani. Bateau va responsabiliser, il y a ça la couvre-feu en haut, comment Rolexa na barrière na 500 francs. Or, moi je sais couvre-feu Zarasso côté na Mutuka. Et nemi bateau, il faut quitter ou identifier, bana ba aussi après bazo que ça marabon auto 500 francs mutaleki. Mutuka leki na donc criminalité on va donner phénomène kuluna et qui tient en haute. Donc c'est pas couvre-feu na bien nini. Malgré bato bazala biloko mabe na mboka bato mabongo batambola ba arme jusqu'à présent slogan on est ici là ala ministère ekomaka couvre-feu ezala mpe mingi kaka na bato oyo baoteka masanga na bango mwa baye bakangi bakiti mpo lobi bate restaurant bapesa bango quelque chose pas d'importance balongola yango ebomi bakopa bato ebele momi so te na nsima nanga eza ba wana eza na bato eyangageaka oyo ezaka mwa bapourboire mwa banini bandeko oyo baona kozwa bazwa yango suste 21h et puis dans 20h ambiance esili journée esili or eza bato mosusu bazwaka mbongo babokola banlani balongola yango apona afo balongola bango couvre-feu parce que tomona utilité nango te poso otamboli na butu banda 21h ti 4h omona bato baa na nzela bato baotambola na bango baza à l'aise mituka ezoleka bango na babarrière so balesi basoda batiki bango baleki donc nango couvre-feu ezoporte eloko moko te bacriminel baocontinue koopere kaka na butu ndeti biso awa dernièrement ve na biso awa na ba 4h balandaki po bapuluna na machete liboso ya porte aobrose na ba 4h donc insécurité eza nango makasi ebele mpe baolela ebele mpe baosepela na mambwango ndeti awa tonaza liboso ya le 24 nga travaille na kati ya bar tobanda mosala biso normalement 23h mpo na nga banda 23h ti 5h baclient bakei mais mosala ekufi nakomi kobongisa tshombo mpona butu esimba esu te batravers awa bapemaki na bapalin place oluka eza te tellement nga aza na mayele ya intelligent ya kobongisa pareil yango navanda liboso ya le 24 sababu eloko alobi ya te tozelaka ti mikonde mboka apesa liane na ye esilaka nyonso esila nango kaka basomsongo 21h bandi kolongola yango mbala moko mpo tokoki komesana ekoma teke 1h du temps eza nango eloko te ou bien balongoli mbala moko ou bien batiki biso bongo c'est normal 21h à 22h ezaka heure moko différence eza te ezaka nde moko basomsango 21h si mokoba olongola elongo mbala moko tobosani makambo wana sensibilisation ya malonga esalami te bayebisi bato ndenge nini bakosala te eske ezali stock ya kala to stock ya sika bavaccin nini oyo bakovaccine population lisusu population ya Kinshasa bareagir bongo na micro ya Naomi Pila na Hervé Zaka. Bon message wana ndenge bayabi vaccin baopesa lundi na boy te mais faut toyebaka ke vaccin ngo tokozwa eza ya nini soki ya maladi wana toboyi te mais ndenge tokozwa bavaccin wana lobilobi lisusu vaccin mosusu to ndenge nini toyebi pe te en tout cas naza nango d'accord te malade yango mpe tokoyoka na biso mais enfin tokomona mpena te en tout cas nga mpena nakozwa yango te nakozwa nanga te mpona omona eloko moko eza te 19 mpo na nga namoni makambo wana eza na sens te parce que biso présence na biso ou bien makanisi na biso ou bien tozoespere vie ya likolo ndenge tozoprotege biso eza mpona makambo ya covid-19 eza mpona makambo ya basoni mpe nzambe ya likolo akoservir biso
mpo na ngai vaccin eza na ntina te epai na ngai naza na posa ya kozwa te oyo na biso bakongole tolinga te mpo biso kisi moko elekaka biso te nzambe apesa biso makasi elongola bakisi nyonso tu kuna na bakongo kongola virus docteur abimisaki kisi akongola virus akenda wapi virus wana biso moko nde tozaka bakongole twana makasi na biso tomelaka oyo soki tomeli esisa bavaccin wana tolingi yango te bavaccin wana eza nde posa bambongo na bango oyo balingi yango mpona kotoxike bato ya mbongo mpona nini batiaka bavaccin wana mokoli bayaka na vere nyonso nde bakabola biso bakongole tokabela me vere nyonso nde sukali kaka bomelaka miliki tokabela ata sika pamba tala posa bavaccin eza na bakambi na bango basali na ndenge na bango bayambeka koya nango akuti te soki bameki koya nango wa biso na bango tokoyebana banani bakongole ya solo. Lobi a représenté qui président de la République na table ronde ya digital à la République démocratique du Congo Augustin qui va s'en ba ministre ya PTNT qui va beta qui va solo ndenge na ndenge ba détail bolanda na reportage à Nathan Siata. Reconduit na tête ya ministère ya poste télécommunication et nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC na gouvernement ya Union sacrée de la nation Augustin Kibasa Maliba a représenté qui personnellement chef de l'État na ouverture ya table ronde sur Digital 2021. Rencontre Oyo Salemaki Mokolo ya Lobi mardi 13 avril na Romeo Golf na Kinshasa. Ezaki rencontre moko ya haute facture ici quoi puis objectif général ezali ko échanger sur enjeux pe ba défi pour na ko transiter vers économie numérique. Ba critères ya priorisation ya ba différents projets pe ba orientation ya planification ya mise en œuvre ya numéro d'identification nationale, maximisation ya ba recette, ba source de financement ya projet pe ya réglementation, gouvernance pe cybersécurité. Kasi tango azoki maloba na kombo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na basis oyo Augustin Kibasa Maliba a centra ki intervention na ye sur ba question liée na santé pe quelques tensions oyo ezali ko caractériser sphère politique congolaise oyo ezali ko permettre te décollage ya numérique na République démocratique du Congo. Malgré différentes raisons oyo ezalaki évoquées, plusieurs avancées oyo déjà eza signalées. Et c'est le koyeba ki amorçage ya mise en œuvre il y a un projet, il y a numérisation, il y a un plan sectoriel, et qui perturbé, il y a des contraintes liées à la pandémie à Covid-19, et des conséquences économiques dévastatrices, et sous la pesanteur politique est entraîné avènement, il y a dynamique, il y a union sacrée de la nation, quelque part, n'enge affirma qui. Abaki saki peke, en dépit de la difficulté, le projet est belé prioritaire, il y a un plan stratégique Nabiso et Zalaki lancé notamment Système national d'identité digitale, SNID, numérisation et cadastre foncier, mise en œuvre et projet et réseau national de recherche et de l'enseignement, maximisation et recette. Na faveur, il y a renforcement, il y a numérisation intégrale, il y a chaîne de recettes, paie de dépenses à travers mise en œuvre. Il y a protocole d'accord, ils ont signé, paie ba négociation, ils ont en cours, il y a finalisation. Et c'est qu'il faut noter que accélération et mise en œuvre, il y a plan national numérique horizon 2025 et ils ont configurer donc parmi les objectifs majeurs. Il y a le gouvernement, il y a l'union sacrée de la nation. Kinshasa et l'équipe partout. Gouvernement ya ba warrior ba guerrier et bimaki mokolo avant-hier et c'est bien boye ba ke ba réaction ezali ko continuer pour na toto lokota ba dépouiller ba député ya makasi c'est-à-dire motoloko la Moindo Nzangi F Bazaiba topé lutundula bazala ki bongo ba point fort et sikanini population mané ko s'appuyer pour na masono ba webeta makitoko na parlement mais awa ba ke gouvernement ba éviter est-ce que ba cibler na ba osala musala ningi longo bani azali bongo na micro ya Hervé Zaka na Naomi Mpila. Quand il y a une gestion des ambitions, et ça va vraiment compliqué, mais souka ya mobini tozana esengo makasi po musala mukunzambo basali musala premier ministre sali ezala qui facilité parce que l'ambition ezala qui likolo bato bauti de gauche à droite il fallait vraiment que ça l'effort pour nous terrain d'entente et mukunzambo à remplir vraiment mission na ye qui tozana esengo makasi na gouvernement obini et tomili bango bonne chance tozana bango elongo
Donc il faut répondre réellement à l'attente de la population d'Abisso. Tout est priorité dans notre pays. Et dans le secteur, mon côté, où il y a Abanda, nyonso ezali priorité. Mokonza mboko auti kokende na gouvernement na ebabeli saki nyonso. Donc nyonso eza priorité et mokonza mboka yemo kwa yebi ndenga la kaki Congo alobaki na biso sécurité. Lelo tongo pourquoi bazo bonga bande ko na biso na est. Donc ayebi que ezali parmi la priorité na ye. Gratuité enseignement ezalaki na mwa ba kokoso na makambeleki ayebi que eza priorité na ye. Banzela ezalité le tiliki mai ezalité. Donc nyonso eza na rouge. Donc pour ngai nyonso ezali priorité. Mais ce que c'est là que batuna ki biso ya liboso na ko bana mbo. Na lingaki vraiment que mokonza mboka il fallait abeta cette loko lobaki que député nyonso atika na parlement. Parmi ba quoi qui on a komona il fallait pas ba député ba kota sokuna. Eza ba ndeko mi balé mi sato ba koti kuna. Ana éviter ce qui parle mais tika ba ndeko ba ndeko wana ba ndai ko ngisa. Ba ndai ko ngisa so ni ba sali mo sala na parlement. Vous sentez que le parlement est bougé na comme ba ministre banani est-ce que ba suppléant ba ngo batiki kuna ba ko sala na même carrément ba za kindeko Fabrice Pola ala kindeko so ka telemi à lobby mais premier ministre faut ça musala ndeko muindo zanga aki so ka telemi à lobby na ko tanga ndele so ba ke bon mokonza mboka ayebi pour na universal o ezali ba province c'est normal le Congo nous appartient tous le Congo ezali ensemble et c'est de la kakebana ya mboka no so Congo ba tia maboko na gouvernement central. Tout ça à peu près à 55 postes, le ministre titulaire va à la 45. On pouvait simplement, tant que le bon, province, ministre, toujours 26 ministres. Et puis, moi, mon quotidien, je vais coller Kabamina na Mibale, je vais Kabamina na Misa, tout ça, pour le balaper, les cas qui, mais au monde que tant que je suis la service, dans la vérification, il y a des provinces, il y a Équateur. Toujours le grand Équateur, on a dit Équateur. Il est là, que Bango, bazana mutinda mikunate monique biloko na tout et ça la kamwa ba frustration alors ezala malamu na makabo tika liboso ko nyamboka za tata ekolo tata bana na surtout na makabo tika liboso ba entreprise publique ezoya makaba arrivé ba yemo ndenge nini akwa mais ekozala malamu que na ba isika no surtout ya la décision ba ndeko la province tout bazala ka représenter pour na ko éviter la frustration mokonza mboka parti na ye na maluba ya oazali lokola héros national na biso en quelque sorte attaque na luba la publicité papa était insecté dans le le peuple d'abord ce qui conseille na la loba bango ezaka le peuple d'abord à part ya mona mona le soutenir donc bango va parce que demande le peuple mais na loba bango ka le peuple d'abord ba ici biso cour constitutionnel ba réhabilité Nerombumu fumu abanga moyo oyo azalaki bongo destitué na assemblée provinciale à Kinshasa pe ba ici biso lisusu que côté bongo ya province ya Ituri ba destitué bongo Jean Bamanista oyo azali gouverneur ba détail bolanda na reportage oyo gouverneur de l'Ituri gouverneur ya province ya Ituri Jean Bamanisa na gouvernement na ye mobimba bazalaki destitué mokolo ya lobi mardi 13 avril 2021 dans l'Assemblée provinciale. En effet, sur 41 députés au bazaki présents dans la salle ya plénière, 33 bavotaki pour la destitution ya gouvernement provincial. Et c'est là qu'on note que Jean Bamanisa a répondu à quitter l'invitation à baili provinciaux pour présenter ba moyen de défense na ye. Examen ya motion de censure oyo et s'est déroulé sous une forte surveillance ya la police. Bah élément la police bazalaki déployé dans certains coins il y a ville pour étouffer manifestation où ils allaient autoriser à ba jeunes où bazalaki ko viser ko soutenir exécutif provincial. Initiateur il y a motion oyo député Adaba Masumuko a présenté qui ba grief où ils allaient contenu dans rapport na contre le gouvernement provincial. Puis le gouvernement ba Manisa ils allaient accuser notamment na mauvaise gestion, incapacité ya ko restaurer autorité de l'État pe inefficacité na recherche ya kimia na parti wana ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo botunanga journée mondiale ya nini? Journée mondiale ya ba maladie, ya ba infection nyonso, ba salité nyonso oyo bato bazwaka na nzela ya ba toilette, topé na nzela ya ba microbe ndenge na ndenge. Lelo na KNB tolobi, to sala bino réflexion po boyeba po kozanga koyeba eza liwa ya ndambu bolanda. Reportage à Naomi Pila.
Communauté internationale bazo célébrer mokola lelo journal ya ba maladie Chagas. L'objectif est de rendre visible la personne atteinte pour informer grand public sur les ressources nécessaires pour nous prévenir et combattre les sources pour éliminer maladie ou bengi na kombo ya Chagas. Maladie Chagas ou benga makape trypanosanias américaine ezali qualifiée et connue lokola maladie silencieuse ou elekaka inaperçue pour progresser comme malembe pe ezwaka mingi ba pauvre et se développa mingi na ba pays Amérique latine ti e koma na ba mboka ebele pe lelo eza considéré le problème de santé mondiale. Journée à le 14 avril ya lelo ezo offrir possibilité na chaîne mondiale ya ko lutter contre maladie OYOP ba maladie tropicale o eza négligé na occasion organisation mondiale ya santé. Ils ont invité les pays et les mboka nyonso ya kozoba mesure pour lutter contre la maladie ou ya Chagas. Lutter contre la maladie ou ya Chagas peut éviter transmission na yango. Et c'est que la maladie ya Chagas ezali ko se vivre principalement la population pauvre et Amérique latine continentale et toucha plus de 6 à 7 millions de personnes. Au cours de la dernière décennie, ezala qui peut diagnostiqué na États-Unis d'Amérique, na Canada, pe na pays ebele Europe Pacifique occidentale. Maladie yango ezali kozala transmis na ba parasite o ezala kamingi na kati ya ba toilette o ezali infecté pe mal entretenu. Mingi ezanga na fissure ya ba mur ya ba toilette o ezaka na milieu rural pe ebata makamingi kasi edimaka na pokwa epikaka batu na elongi yango nde epesaka maladi o babengi maladie de Chagas. Ezali pe possible ya kozala infecté na consommation ya aliment o ezali contaminé na makila o euti na kati ya nyama wana o azali kopesa maladie de Chagas. Maladie de Chagas ekoki ko provoquer ba grave trouble cardiaque peu digestif yango ekoki ko memakino na liwa yango na cadre ya mokolo lelo esengeli ko prévenir ba maladie oyo na kotiaka propriété na ba isika na biso tokendaka toilette to douche pe ko evitaka ba cours d'eau na kati ya lopango pour malaria kaka tende ebomaka ezali na ba maladie ebele oyo ezali lié na pauvreté pe na saleté. Propriété et qu'on éviter ba maladie ndenge na ndenge. Tala lelo yo tozo célébrer journée mondiale contre maladie ya Chagas. Oyo kiango lelo kasi éviter pecha propriété na kati ya lopango. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne oyo eya na République démocratique du Congo et puis ça comme information en continu dans lingala. Ba comme ko tricher biso ba comme ko sala ba chaîne lingala ezali mabete biso zaka bato liboso to la kisi nzela bilo pe bosala mais bozala nde ba kasi pe bopesa ka ba information ya solo lokola KNB ba émission lokola kindoki politique impact ya babe s'abonner mbangu na KNB News na chaîne YouTube na biso o vivre bilengi ngeli bolanda extrait. Kambo zaka ba figure te na msala na snap sur na plateau na yoyo ebele ba yaka ba meme ba koma ba koyi yo mona ki figure wana zo sepela nango moto azala ka boye mais akoma kuna akomi ndenge mususu parce que to komisa pe ba pasteur mususu ba président ba seni ba to ba sango ba na to mona makamba sala donc là je me fie pas de visage. Je me dis seulement bateau ba côté de maman Eve ba Lutundula ndenge bazaki ko réagir libanda ko critiquer baninga so ba baloli yango na musala ko zala malamu so be bango ba tomber na ba bêtises les passé ko zala mabe eza présomption to zala ngo ke ndenge ba kei kuna ba ko sala mam passe bazaki ko critiquer mingi baninga c'est que bango kuna pe ba ko sala malamu ba définir ko zela bango na gouvernement o ezaka presque na 2 ans ndambo poto ke na élection. Bon, dans le premier ministre, il y a l'enseignement, santé, guerre à l'Est, et puis l'élection. C'est 4 pas 5. Pour le Congo, tous les défis, non? Dans le Congo, tous les défis, depuis 60 ans, tout le monde a le tout le monde a la thé, tout le monde a enseignement, tout le monde a logement, tout le monde a rien. Dans le Congo, il y a des défis. Mais il faut abandonner quelque part. Il y a bien la santé, abandonner l'enseignement. Et na este atanga soka bloc 5 boy
oyo akosala tozela nani okende na parlement akodévoile comment akoarrive na nini wana. Mais bon mingi eza mpe kaka mpona nai premier ministre alobi ti place moko wana te ke akotravaille pour améliorer budget po ye ekokuta budget ezaki dia voté ka 3 milliards 500 wana so mpe 4 milliards wana ka yango nde wasala yango nini wasala te babila bino na 4 milliards wana déjà 3 milliards so 500 millions efutaka kaka bato bongo 1 milliard bostonga nini bosala nini na gratuité pe epai donc il y a pas tant de grandes choses kuna na makambo wana franchement ngai même si naza na kati mais aobenga na sa analyse na ngai pembeni peut pas flatter les gens na conscience na ngamo na zomo na ndenge nini te na zela yera ko na parlement ko bisango par exemple Kenyon ngai na gouvernement na ye na kozoga ce pa na bino ko senga correctif budgétaire uli ya 6 milliards ya soki 4 milliards ngana ko bakisa 8 milliards wantu ba na moni que musale ko sama malamu mais ce qui peut kozaka na 3 milliards wana ta tomate to salba prière ba jeune le côté. Est-ce que ezali normal que Monseigneur Nzambe pasteur a ça la politique, surtout que la politique ezalaka makambo ya lokuta, c'est-à-dire ba dribble les karakuna mingi préoccupation oyo rédaction na biso et ça libino bolanda reportage Hervé Zaka. Okoma pasteur elekaka mingi na etinda pe appel ko uta na Nzambe pasteur to berger bazali na rôle ya kopetre ba troupeau pe ba brebis nkolo na nzela ya ba conseil pe mateya mingi babatelaka bapate bazalaka mwinda ya société pe modèle ya courage discipline pe sainteté kasi lokola ba affaire ya église ekabwana na ba affaire ya mboka to pe ya l'état motuna etunami est-ce que pasteur akoki kosala politique soki déjà akoki mifotisa na politique. C'est-à-dire, automatiquement, il doit choisir une tendance. C'est encore une mentalité faite, c'est encore une motivation. C'est justement quoi? Par conséquent, il sera plus impartial. Alors ensuite, une impartialité fait. Alors, ce qui m'a cambozo, il y a au lieu de traiter en tant que pasteur au niveau du village, alors on a moins penchant, moins tendance, ce qui ne sera pas bien. Normalement, un pasteur vraiment comme ça la politique. Vraiment politique, ils ont la base. Dans vos talents, notamment la côte, alors ça les entend dans la politique. Non. Vraiment la voulu un politicien, dans un bateau, la manane. La manane. Jamais nous sommes ensemble, on peut partager les bandes à cause de la politique. C'est bon film. C'est bon film là. Dans une église dans le bandes. À passer un peu de film là, ils ont toute la dignité qui pasteur. Que ils ont diminué mieux que eux. Un pasteur a ça pour la voûter ça les banjambe la bateau babongo la mitema baïba kotambola baïba kotambola pour la dans ensemble. Un politicien premièrement politique des amateurs. Jamais un pasteur qui est dans la politique voilà politique des amateurs. La politique est une bonne chose ça pour la politique. Pasteur a reçu la pasteur. Pasteur a dit sentiment ils ont matière pour azaka contact na misala donc c'est quelque chose là la politique on les va recevoir pas sonner les va recevoir pas yibi un bon pasteur c'est la politique un bon pasteur aza concentré dans misala nzambe za matinda le ça c'est na la foi là un pasteur azali mosali ya nzambe bien mais azali moko pe na kati ya société na pe la mo esika biso na kinyo ezali si koza na se ya mo na mboka nde tozali boye na Congo toza na l'état oyo tobengi Kaisan César mwana ya nzambe azalaki na se ya moi mokolo mosusu batunaka ye motuna mpe ayamonaki na libembe ya mbongo atalisaki bato abie elongi oyo boza komona na kati ya ezali ya nani bato bayanolaki ezali ya c'est pour dire que oyo ya nzambe topesa ya nzambe ya leta topesa mpe yango epuis l'état politique azoloba biso phrase moko wana azoloba nalobi si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc c'est pour dire que soki tozali na se ya moi esika l'état aza kopesa mosusu tozali na se na ye epekisi te ete mosali ya nzambe asala politique mosali ya nzambe normalement
akoki kosala politique mais asala yango na bosembo asala na bosembo ataki mosali ya nzambe akota te na lokuta na kimoyibi na makambo oyo elongo bani te na mosali ya nzambe amona di na moni ndenge politique na République démocratique du Congo mingi ezwamaka na sens péjoratif donc sens ya mabe kasi basalela nzambe lokola modèle ya santé te na mokili kokota na bango na politique ekoki kodéranger mwa opinion ba avis ya bayike pe basusu kasi tobosana te ko na kati ya Biblia tokuti basali ya nzambe intègre pe bazali kosala na baaffaire ya l'état donc bapoliticien ndakisa roi David oyo azalaki l'homme selon le cœur de Dieu ye azalaki mosali na nkolo kasi azalaki pe na baaffaire ya l'état donc roi tokokuta Daniel na Babylone Joseph na Égypte mpona kotanga kaka bawana politique ezali vocation ya kogere pe kotambwisa mboka to pe ekolo yango ezali incompatible te na mosala ya nkolo donc pasteur akoki kosala politique kaka soki azali komettre en pratique maloba ya nzambe oyo ye ateyaka na kati ya misala ya leta Kinshasa eleki partout. Rekebele ya kolanda KNB News oyo ezali première chaîne et puis ça bino information en continu kasi na lingala mokolo ya lelo muta filmaki nga na caméra oyo Hervé Zaka na mupanzi boye ezaki double pour mon azali na plaisir ya koyeba que côté ya ne mutu ezoninga na boye Timothée Kayembende azali kuna na régie bo mesa nango ezali peka devoir à domicile bana Kinshasa baza ko sepela nango nazaki assister na Naomi Pilana Joseph Mokobe Azali Mongo a continué toujours à faire analyse na KNB News avec impact na idéologie post-production et Kumbami Bongo de main de maître na Nathan Siata oyo azala qui on a convalescent Zambia pesa makasi po a continuer conserver bino ba congolais na souci ya okuta na bino lobby botika toujours branché la première chaîne oyo pesa bino ba information professionnelle en continu penalingala lobby Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana kino